likolonews.com. Lelo tozo lobe la boye. Nini toko ko sala poto sauver jeunesse ya mboka na biso. Boka lokole ya bana mboka. Nini toko sala poto sauver jeunesse ya mboka na biso. Mbote papa. Mbote maman. Nini toko sala poto protéger jeunesse ya mboka na biso. Poto protéger jeunesse congolaise, premièrement, ezo senga na biso to informer jeunesse congolaise, peut former jeunesse congolaise. Parce que jusqu'aujourd'hui, Congolais aza informé, mal informé, et puis aza mal formé. Alors, et l'autre sengel to ça là, to pesa bango information ya solo, peut former bango, peut ko tangisa bango vraiment valeur ya ba Congolais. Congolais nyonso, jeunesse congolaise ayeba ki aza Congolais. Aïbake aza censé ya ko défendre mboka na ye, aïbake aza censé ya ko mibatela, aïbake aza na kati mboka na ye, il faut aïba nini ko sala pour garder ba valeur na ye. Donc devoir makasi ezali na gouvernement congolais o lelo bazana ba gouvernement irresponsable parce que bazoko kate ko pesa o esengeli na population congolaise. Parce que la population congolaise a sacrifié, surtout jeunesse congolaise. Ils ont vraiment sacrifié. Même si nous sommes dans le Kuluna Oyo. Pour sauver Congo, les Congolais, la jeunesse à Congo, et Sengeli Kaka, pour créer Misala, et Sengeli Kaka, pour bongisa, vie sociale. Rien que ça. Ce qui est social est comme bien. Misala est allé. Congolais ont salaté. Nenga salaté, comme le col a un instrument, il y a un homme politique. Comme le club instrument, il y a bateau, bazana mbongo. Donc jeunesse congolaise a vraiment foulé au pied. Alors contribution nangé ezali lelo soki biso donc ngai personnellement na komi na mutu ya ko diriger mboko yo. En tout cas na ko tiama kasi pe maele nyonso na jeunesse congolaise parce que yango des avenir ya lobby. Merci papa. Bon pour na protéger jeunesse mboka na biso et sengeli soki moye ti ba misala ezali. On peut remonter que moto azali na moyen que asa musala pour aluka moyen de vivre. Yango moni que eloko ko sunga plan que jeunesse na biso sala bien, faut misala ezala. Surtout so totali bien ba na o neti o kulu na o ba machette to bien et tout. Bon, quand même to rotala boye, ceux qui pena que l'état ju bango na charge, ache bango sika moko, moi misala ezala pour basala na si que ma machette on est aux até. Tant net biso, toujours débrouiller. Toujours luka pour tout ça ni to vivre. Pourtant, nous avons dans la ville, on a moi 100 francs, moi 1000 francs, moi 2000. Et que si nous avons besoin, surtout aux gens. Et on a le gouvernement de Congo. Donc, moi, misale zala, créer moi misala pour esunga jeunesse. Pourtant, on a ba machette, qu'on a menacé bat na manzela, qu'on bote le lora batu, et ça bien té. On a 5 penda, donc gouvernement asimba peuple congolais. Ata la porte, on a courage à osala. Mais misale zate, tant est déjà toujours luka. Pour te boire que le robot là appareil à motu pour que le calé mutanzela et on te sing penda que peuple congolais a fait la mise mais toi tu capé mobulu toi tu capé kokata machette toi tu la rara zabe mona ko sunga so ki misale ezali to ko sala kaka ni to ko sala pour sauver jeunesse ya Congo tunana eza bien mais qu'on réponde aux zamulai mingi. Zamulai mingi. Jeunesse au Congo, jeunesse mo a déjà perdu. Pour biso tant tous aba mingi nanu. Bazo ibisa biso kino mwana tanga. Para bazo ibisa bino tanga. Jeunesse au Congo bino. Mwana kende classe. Jeunesse ya lobby za bino. Mais le lot, banda babando ibisa biso tanga jeunesse ya fiti eza bino ti fiti yango zole kaka biso wa jeunesse ba génération ya biso mingi eza sacrifié et belé ba sala misala te et belé avant indépendance après indépendance ti des années soki ba 80 peut-être batouana ndi basala bien jeunesse wana ba vivra bien bo batangaka basala misala ils ont prendre pour gouvernement bandai ko s'occuper na bango
Vous comprenez? Ngai individu na ko sala nini pour sauver jeunesse. Gouvernement pour qui opposer bango. Ba sala nini pour sauver jeunesse au Congo. Bana biso tozo bota toko sala ke d'abord il faut ko éduquer mwana malamu. De deux, il faut ko tangisa mwana. De trois, il faut ko lakisa mwana nzambe puisque azala na malamu. Puisque soko lakise biloko wana misato akotambo lolenge esengeli. Mais bana musu bazali atazo sambela ato tangisiye. Mais mutu musu so mo bazali censé akenda pe classe. Mais aza mobulu. Mais soki to landeli on a bon moto boy, aza normal était il faut ko landeli on nzela ba prière. Puisque soko landeli on a banzela prière tant so ko découvrir eloko eza ko déranger bon moto boy puisque atambola lolenge longo banete. Tolini ni okopesa pona ba maman ba papa oyo bazaka ta mwana aza mobulu bazolemba ye avant. Tolini ni opesa bango. Bon, toli na repesa bango puisque naza parent, nga pe na bana ba mobulu okolemba mwana te. Yo kangama na ye, te ya ye, meme na nzela ya losambo. Soki ya boyelo nzela ya losambo, yo moko moboti ika piko na nzela na losambo, po ete mwana wana lobi azala moto lisusu na kati na mboka na biso, po ete to tambola lolenge elongo bani na nzambe elongo, pe na leta na biso elongo. Na bakonza mboka bacha misala po so biso tozu misala to kotangisa bana bien po so totangisi bana bien bakoza suna lolenge ya kuluna boete ba désordre za soute na mboka na senga na bakonza mboka misala ebele so batie misala to kama kamegoza la bien menga na moni yoza ozoluka oza shayer ozokeko luka na moi ba parents na ba edika ki bien mais yo pe ko dike ya bana ote ngape na ko edika bana donc ba parents edika yenga bien parce que batangisa yenga mais lelo ko misala ezate yo moni nazo débrouiller mais on a mis ça dans le petit peu débrouiller mais ngape na la ligne pour débrouiller na ligne na zo pe mo musala conseil ni no pesa pona ba parents oyo bana ba kumu na balabala basimbi ba machette ba kumu sa ba désordre ba kumu ba chege conseil ni okopesa bango na opesa na conseil na pesa na ba parents en tout cas bon bazwa bana chers parce que so papa tantôt ba makamone le tantôt bana papa za na chers azo ko makamone tantôt bana mais na kosenga na papa ba pesa bana conseil pour biso pe toza na batata so ngoma na zakina idée na ko za kuluna ngala zo bazwa en chers donc ba tika ba ko makama kuluna bazwa kimi ba débrouiller pe lokolo ngai so pe misale ezali ye ba ko za la kimia pour na jeunesse ya mboka na biso po bana wana bazala sauver nano ba papa na bango bafutama malamu soki ba papa na bango bafutami malamu bayebi ko encadrer bana ekozala malamu po ba papa bazozwa vraiment lifuta ya malamu te moyen asunga mwana na ba dépense na ndenge mwana lingi ezokoka te yango tango bakobongisa makambo wana papa ayebi droit na ye akoyeba pe ko aider bana wana bakokoma na nzela malamu. Mais ba parents mususu au moins aza na mbongo asima mbongo ebele mais au moins mwana aza neka voyou aza criminel aza mabe bon mingi bana pe bakomi na misala malamu te tant que para ayebi nzambe te akotika mwana atambolaka bongo faut ba para o bayebi nzambe o bakozwa soin ya bana na bango faut ko bunda na molimo po bunda na nzoto. Tolini nokopesa pona ba parents pona bana babeba te. Bon parent na parent ayeba kozwa soin ya mwana na ye tango oza na mwana na ndako tango ozomona ke yo moko ozokoka te associé na nzambe po nzambe ndayebi kobunda po tango ozobunda na molimo nzambe akosala quelque chose pona mwana wana. Bon, wana eza nos prérogatives liboso eza ya l'état faut avoir responsabilité na aluka moyen ya ko encadrer jeunesse quoi encadrer jeunesse à promouvoir ba qui est nécessaire pour la jeunesse tel que à créer des banques d'emploi à luka ba discipline mususu à ko insérer bango surtout net la jeunesse délinquante puis c'est bazar préoccupation mon côté il y a un moni makambo ils ont marché du côté jeunesse donc il y a un grand travail à faire l'état faut ça musa munene ba parents pe faut pas s'impliquer sous na makambo na ba encadrer jeunesse mais bino ba parents bozana bana yo yebi ndenge ozobokola bana na yo oyebi ndenge ozakana bango
l'état azana libanda ndako mais yo na kati ndako zana mwana na yo mais nazomona ka bana kaka bazaka mutu likolo pona nini bon ba parents toujours rempli peu de devoirs na biso toujours encadrer bana mais influence ya libanda ezo jouer peu impact quoi. Tu vois, les jeunes ont un souci d'appartenance à appartenir à mon groupe, c'est ainsi qu'ils ont influencé mon pays. Si c'est un chic qui boule et le mot donc ça veut dire qu'on est préoccupé de mon c'est ce qui importe. Pour sauver la jeunesse et le peuple congolais, il faut tous unis, tous sangana, tous bunda. En Israël, avant en Égypte, sangana bazara unis. Babundaka ti comme la terre promise yango to benga congolais ne soit libanda ya mboka ko bunda na ba pays démocratique et le bela biso rien to senga bango lo bazala makasi bango baliaka bien biso to lia ba Thompson pour combattre siko ba démons bazala en place o bangi Congo ebonga to bangi ke ba détruire jeunesse congolais ba ya to bunda to zoti que la veille titi charge et mauvais titi sa koli aza sous na charge na tante que biso to zelaka été biso seconde to bundela parce que y a pas bundi bébé pour na biso to tiro za ba fene to tiro loba loba musika bana mikil to zo benga bino boya bo bangelo moté service de renseignement ba legi biso belete boya to bunda to boto la Congo na maboka bangunya parce que so bo vandi na musika bo sutuka un jour les Kagame comme président Congo bo sutuka un jour les Museveni a comme premier ministre à Congo. Bon, surtout un jour, le président Burundi a commis président parlement à Congo. Après, ce qu'on a errant Bolobani. Bon, ben, on a fait parce que bon, tu as vu que guerre moi comme Mikolo, beaucoup de tombeaux parce que le téléphone est le net, Mikolo va bonne année. Il faut un téléphone, il faut téléphone. Et bon, ce qu'on va avoir, on Mikilté. Au moins, le Congo, tu as un coup de jeunesse, les alliés maudits, détruits. Boya, tout ça, là, il nous fait la force. Nengi bana Israël ba sangana ga po ba mona terre promise toti kagope sa vie chichi toujours charge via sa colis via bundi mais biso peuple congolais toujours ko décevoir rien tango alobaki ke to lala ezate ke to lala ezali langage ki mukolo pona ko kima baba ba CPI ba nini ba conflit o ba doko vie chichi atindi peuple en beauté ata mukolo la sage tango ba bo lala biso seconde to imposer ke biso to ko telema yo bito là mais yo attend que leader na so bundi biso pe siko to telema pour déraciner ba démon Congo zo senga bitumbe bela et zo senga ba zo senga bitumbe to za encerclé par ba grand démon mutulo wa Kagame na ko na bambie na mir mais tel Kagame na zo détruire pe ya émission na biso boyo kinenge lokole abana mboka eleli nzoko alembaka minu na ete e bongo yo papa maman okene ko lemba toli ya kopesa bana na yo olemba kobokola bana na yo to bongisa jeunesse na biso ya lobby. Merci na pesi merci na Patrick Nsala yende mutazuba image na pesi merci na Gidil Bisengo yende mutazo coachinga na pesi mbote na petite sœur propre Godin Ziki sana kati à Londres Laetitia Bisengo David Olito na bosente Fabrice Malita yonde merci to monani na mbalasi.